ba agent temporaire ya seni oyo batravaille ki pona enrôlement ya ba électeur awa na République démocratique du Congo tupe na Kinshasa précisément bazali ya kofuta mate uta babanda musala kino lelo oyo nanu seni abimisela bango ata infranté pona musala oyo bazilaki kosala uta ba mois oyo yuti koleka na yango ba adressaki lettre moko na gouvernement ya Kinshasa oyo ezali ko informer marche pacifique yaba agent temporaire oyo batravaillaki na seni pona ko revendiquer mbongo na bango bakozala bwana liboso ya bureau ya seni awa na gare centrale esika wapi baye ko revendiquer pe bazali ko exiger ba paiement ya deuxième mois pe ya 15 jours oyo seni abakisaki kasi kino lelo oyo bafutami nanu te nango basengi na gouvernement ba instruire ba agent de l'ordre pona marche oyo kosalema ezali na yango marche moko pacifique kasi ezali marche te pona kosala ba désordre awa na République démocratique du Congo nyonso esilaka PTT surtout mingi na Kinshasa makambo ya boye toza kotalela toza kojimele Boubou Ismaïl Joate Topa nasili koleka kosala alulema na ngai nde nasengi na population nyonso ya Monga balekana bango baso koya ko salule biso baso to salule lelo tobandi yango tobandaki lobi ti lelo nde nasili kosala o na ngai population nyonso ya Monga ya faux ya scannage ya faux la carte yango bakati yango yango précisati déjà scanné botala yango bato baza bakawama baza balubumbashi baosela mo bakarte à partir batie maboko na élément na moto yango félicitation bayela ki pa sécurité élément sécurité félicitation makasi na bino bakarte yango yango félicitations makasi vraiment
yango bakarte yango yango bato bazobebisa réputation ya province ya mama fifi tala baelemi bato yango bango oyo tala bakarte nyonso yango moto yango oyo chel yango oyo bakangi na position ya 24 carte bafaux carte na bapolo aseni chel yango oyo babaki ezokina ekarama awuti kanyama bakarte ezokina ya karama moto yango okomoni naye aseni komoni naye bebe aza aseni na seni ya wapi asala wapi na nini seni ya kanyama nde asaleli bato po okipesa bango na karama komoni na bebe donc ye wana agent ngo ya seni wana bebe ya seni ya kanyama bazosalela bato ya carte ya faux ya mbata bakarte ya faux. Félicitations na baelema ya sécurité oyo batie maboko na elema oyo vraiment longonya na bino agent temporaire ya seni oyo batravaillaki mpona enrôlement ya baélecteur awa na république démocratique du Congo to mpe na Kinshasa précisément bazali ya kofutama te uta babanda mosala kino lelo oyo nanu seni abimisela bango ata infrant te mpona mosala oyo basilaki kosala uta bamwa oyo euti koleka na yango baadresaki lettre moko na gouvernement ya Kinshasa oyo ezali koinforme marche pacifique ya baagent temporaire oyo batravaillaki na seni mpona korevendike mbongo na bango bakozala wana liboso ya bureau ya seni awa na gare centrale esika wapi baye korevendike mpe bazali koexige bapaiement ya deuxième mois mpe ya 15 jours oyo seni abakisaki kasi kino lelo oyo bafutami nanu te na yango basengi na gouvernement bainstruire bagent de l'ordre mpona marche oyo kosalema ezali na yango marche moko pacifique kasi ezali marche te mpona kosala badésordre awa na république démocratique du Congo nyonso esilaka pete te surtout mingimingi na Kinshasa makambo ya boye toza kotalela toza kojimele